Merci beaucoup mbote mingi na bino nyonso ba ebolingaka émission na bino couleur des artistes. Couleur des artistes émission o elikaka na HD la Congolaise TV. HD la Congolaise TV o ezali émission o to yambaka ba artiste nyonso tout genre o to yambaka bango ezala ba o ba yebana ezaba o ba yebana te. Biso nyonso balikaka awa na couleur des artistes. Merci beaucoup na pesi mbote na équipe technique na Mobimba. Merci na mon cordon Joseph Ekombo Mangoto. Na coordination na bosanité mon caméraman MP4 Kanku Mulumba na pesi mbote monteur na ngai Whisky Ushia na pesi bino bambote bino batu bo zosimba émission oyo mbote na yo numéro 1 ya chaîne na biso la patrona Espérance Ebongo la patrona na États-Unis na pesi mbote na bosanité kopesa mbote na Prince Yaweli Mystère Versace na Boston na bosanité kopesa mbote na ngai na Maître 17 motema ya mama Bibi Nadine na États-Unis bango nyonso na pesi bino bambote bino batu bolingaka émission na bino Maître Godé Machaka na pesi mbote na bosanité Desh Derrick Amani motema ya Marie Claire Yanganda nazolela mabe Desh Derrick na Londres motema sœur na biso ya Marie Claire Yanganda lelo tozo yamba musicien na biso musicien na bino ya Congo oyo alingaka vraiment art na ye Tolinga est considéré biso na couleur des artistes to beto considéré ba artiste nyonso ya toute catégorie ndenge ba artiste na biso ba vivra na Congo bino bato bozana des États-Unis na France partout na monde bolanda pe bo comprendre ce qui ba artiste na biso ba vivra ka comment na kati ya Congo na yango na ma campagne toyaki ko découvrir jeune artiste oyo azo promettre na kati ya ma campagne awa aza vraiment na concurrenté a betaka ba concert plein à danger mokili yo kakaye aza chanteur animateur aza vraiment oyo appréciera batu tout awa na ma campagne naza sir bino tuba na ma campagne ba oyo boza na Poto boza na Afrique du Sud boza na États-Unis boza na ba Paris ceux qui bomont déjà longinaye les cham mandra na yo azali les grands chanteurs les grands animateurs oyo asepelisa bino asepelisa biso nyonso ba jeune ngalema yango moni couleur des artistes tolobaki to revanda te il faut to lukaye to solola pour la makambo Italie vie artistique nae leader Lecha Mandrina boni santé Angola nzambe ya palindo gampe Angola nzambe lela nzambe otambusa mokili toza na biso tozobunda toujours pe tobunda kaka tozali na olinga avant vraiment na kota na ba sujet makambo na préféré oyemba to boaka bon comme na banda na musique na animation il faut na ça no mo lo mo na animation ba we ma to we ma poto za na to we ma mais animation lo mo oyo yebi ki sala oyo sala oyo ba yiba obe oyo ngamo ona sala izana ya bato ba yiba lo kuna oh mais na za animateur faut ba yiba biloko epesa ba bato ba makambo ba makambo biloko izana na orchestre na kata mboko orchestre tini na za bon na ba boyoka ba tengama boyoka ba na bota mwana toyoka ba biloko ebele bon totanga ba comme ba groupe na bango etalaka leader tozonga na olobi makambo weba na poto déjà bayoki toyoka batengama mutabeta ngoza Fabregas mais nzoka nde ezakri na yo olobi lisusu na bota mwana yango esalema epa ya album yani grand artiste mo congolais pe to kana oyo bana poto ba confirmer si c'est vrai que vous êtes vraiment animateur pour isala bango bien ko na bota mwana na tindeli pa ya lingi na katela yenda mbwe e mwane zwakata lipango yango yo eloko wana ba o ba yebi ma musique balanda wa musique ba yebi place créer na beta mususu début tona mokite ba mbo asuba na position ya katengama mbo asuba koma tengama mbo asuba boni ba ba kina ba ndenge na ba tengama ba ndenge ni mais liné na ngoma yango originalité. Merci beaucoup leader toyamba kiyo to beto sulana yo cause nango yango yo poto yo kaki pe to yebi grandeur na yo to yebi savoir faire na yo yango moto baki lelo photo découvrir yo oza artiste na biso yangalima na yebiti leader soko ko ba nous expliquer na bana poto bazolanda yo Lecha siki Lecha azanani Lecha azanani na ma campagne Lecha nde nani pour ba tumsus o ba yebiote ba meka ko comprendre au mamuke. Bon, avec Lecha, Aza artiste congolaise, né à Kinshasa, grandi à ma campagne. Donc, Aza premier artiste, on a dans ma campagne. Pour ma campagne, tu as un artiste. Oh, oui.
oyo tu baza baya na bango ya artiste ma campagne ezaka nga moko pour la fierté quartier na nga atala bon musique eza te on a préféré il faut na créer groupe fallait répéter rappeler dans ma campagne mais azamo na ma campagne temps est-ce que mutolo ne ba kuna na ma campagne temps biso mitolo za na ma campagne soki point si point na ngali mutuni le shaba biso ki le sha ba musu wana ba mitolo na bona ma campagne eza te ah oui Cabo CP mais Gibson peut moi dans ma campagne bon je salue mon vieux Gibson dans les cap en orchestre na mais il passe moi dans ma campagne te azapeka toujours venant azapie na les cas orchestre na présentation oui donc c'est ça leader les chamons dans ma campagne ou si cité batu bao na ba comprendre nyonso pena muzindo na yo nani ndi yuza leader les artistes musicien chanteur animateur leader orchestre il y a groupe comme des garçons de ma campagne donc leader les chayoana o le les chamangue mandom o batu bazotala ba ebi les chants changeante les chants là toujours comme des garçons de ma campagne comme des garçons de ma campagne n'habité pourquoi on fait ça comme des garçons de ma campagne nana ila kino ko mona ba maile no ila ki bongo pona ni bon natala ba mususu mona orchestre comme lipa mususu orchestre comme nguba natala ina bité comme on est des garçons donc il fallait faire pour ba mususu mona za mobali mais tant ça mobali té mais tu comme des garçons donc on est des garçons parce qu'on est capable de faire tout. C'est pour cela que je suis Combo comme des garçons, groupe à Combo orchestre. Orchestre c'est bon en nini orchestre. Orchestre c'est bon en 2013, fondé à ma campagne. Maman Sabazali, fondé Bazali, créé par moi-même, leader Lecha depuis 2013. Donc existant d'ici le 7 juillet, orchestre est totalisé 7 ans de carrière. Donc depuis 2013, ils ont orchestre de Bossoté pour la ma campagne tout le monde a orchestre de Belé n'était se reconnaître en haut. Il y a ban ma campagne pays bandaka avant yo ekufa malgré ba misusu sango na ngeza te melo bande yo résister qui mais ça ba place sur route ya ban ma campagne bazali. Oui très bien parlé parce que babito bandara karaboete moi n'a jamais au bandara ya sanguluma sans abima minu maman a commis au loba jamais. Nana orchestre na les cas comme nos premiers orchestres ils ont ma campagne génération 5 anti-Bourdoubou pas de d'enfants. Génération 5. Oui. Génération 5. Alain Pela fait ça génération 5. Alain Pela est Sima. C'est Rubiso génération 5 on a zo loba ya zana pas JB. Ay pas papa chéri. Moi biso dia na di campa ba o ba Hollanda ba ebi histoire génération 5 depuis 2000 ans. Dans 99 parce que moi j'ai débuté ma carrière musicale dans les années 99 fin 99 2000 ans. Bon. Dans le groupe Génération 5, anti-Bourdoubou, pas de d'enfants. Dans ma carrière musicale. Après Wana, j'ai orchestre comme Gibson, Suzuki. Vous n'êtes pas Gibson? Ah oui. Ça le disque n'est pas Gibson. Bon, ça le disque n'a été bon. On a un kilo. Bon, on a mis comme ça pour le baroumi comme ça n'a kilo. On a un orchestre, on a un bouton sous la makambo qu'on va charger au CD. Charger les gars, il trop. C'est que Gibson a quoi que charge na hôtel. Gibson beaucoup tout le monde là Gibson. Que je salais à penser encore, mais à quoi charge te. Bah témoin bah ça bah au bail. Na yemo place ça. À quoi charge te nani na au foot à parler ou. Tu as foot à parler. Na ba corps tout niveau. Bah musicien tous a différent. Bah musicien bah tous a différent. Bah musicien nous tous à quoi aille na orchestre mais ça na porte. Si on a un orchestre na ça na porte. Pour ça, on a belé nanga. Tu as pour nous même na coupe Gibson. Oui, na ina kuta 6 animateurs, on a le 7e animateur, mais na bata bango tout, na commandé 2e animateur, population na zala na ngo, via ko ko supporter on te créer ba problème mo boye ah bon. C'est il faut na quitter na ça ni. Les groupe na il faut na quitter. On a quitté là. Après on a oui ça la orchestre. Après on a na sala pour orchestre té, na ki ba test bon comme chez ba vient na Blaise Boula, bon talera musique on de génération 5. Génération 5 après, il n'y a pas Blaise Boule la pondération. Pondération et pondération. Oui. On a bon, musique comment compliqué, comment on a tribalisme. Avant d'araboyer, c'est pour ça que on a conduit petit dans la mode bon. Musique est passionnant. Bachik tout le temps il faut zala moto, il faut tant chic. Mais on a passion dans la musique. Na boulara ba ça fait on a carrière musicale na yo donc aussi quand créer groupe on est la salle à groupe comme des garçons carrière solo na ngadon ya on a ça na don na ku fande na yango na ku fande na yango don
pour la vie. Leader Lecha okufa na yango. Est-ce que batu bazaka pembeni na yo bakeli ebamba o bazaka pembeni na yo bakose ya kayo te bakoyebisa te bakader njibu bakoyebisa te ke ndenge eza wana badani bazali ba JPS mateka matalwa bazali basimba bakozwa yo te bokinde te okuta te na orchestre moko boya te pa bina filé ate pa ya Ibrator ate pa mutu moko bosala kayo yo est-ce que vraiment nga o Malecha ndenge na vandia na songe na kende okota na orchestre bina filé aza mutu bona boyi te na niveau na nga nakebeta na orchestre bina filé eza na sens te yoyebana na ndenge po babiso ntango tokosala bamusike ntango mosusu bango ntango mosusu bana bapale baotala babiso oui ntango mosusu bazali ntango mosusu azali ne petit ma obeta ne mpe na obile banini nga deya na obanda musike na osala deya musike na obeta deya baconcert azalaki pas grand artiste Fabrice oboye te aza grand artiste banda mpe musique Fabrice aza grand artiste na okoboye te na boye te mpona nini seri biso tokosala tobeta musique bango baza comme na mosala soda balobaka babenga yango nini masuwa donc nga aza lo masuwa oyo bazali baza bagrand bango aza bana baorchestre mosusu c'est bon mais seri biso tobeta no na musique bafabrice ata solo te bon chance eza chance motu Fabrice aza solo te senga na obeta musique toyeba Fabrice te et bon na obanga oloba to na oloba bongo senga na obeta musique na yebi Fabrice te na yebi babe oyo ozotanga nte batu wana mibalo Robino te nga nayebi Robino joueur nayebi Robino joueur nayebi Robino te ya musicien donc nayebi te donc nga senga na obeta musique nayeba nde Robino ya joueur mais lelo komo oyeba ye po abeti jouer des ballons wana mama bale te po batuna mama bale nga naloba mama musique bajouer les ballons kate yo mo jouer les ballons elobi jouer la musique abeta nzembo esala succès nzembo oui nzembo ine esala succès movi soki mopila asombi motuka mpo bayeba ye loboko kaka na bon nga ma musique bamusike wana ya bato ozotanga wana ma bona azwaka tante à part Fabrice masa na biso mpe bina filé félicitation mwa bachan na ye nayoki bon bref yo kokota na orchestre motu lisu te jamais ata bavie kutu naoya te naosala nini naoya te donc so bamoni nga kutu na baporter ya basiège na bino bokanga mpona kota kutu te mpona koya te dans la songe yango jamais yango moni bana ma campagne batonga yo babi leshe eloko eboma ye eza minene babi Clinton bazala awa oapprocha bango te bamise ebele baza awa yo oapprocha bango te Bill Clinton aza vie na nga ya kati place azolanda yebi navanda na ye nayoka ye yango esalanga mpe lelo nasala nini nazala lesha navanda na bato bagrand artiste ambolokwa bavie Kester Kwama mpe ya son âme papa na nga navanda nayoka nayoka nazwa maele namona esu te place mo nakokende nakozwa maele mpo nazwa déjà na animation nazwi pa grand animateur Bill Clinton na chant nazwi pa professeur ya musique King Kester emene asiko nakokebuka esoni ozoi pa Bill Clinton mais yo moko bwaka na yo eza na balinia basele yo donc oza motu moko yo oyoka sele yo to oyoka nde Bill nga animation idole na nga na animation eza vie na nga Tutu Kaluji wana azoloba ngo vérité nayoka trop Tutu Kaluji nayoki vie Robert Ekokota navandi na vie na nga Bill namoni omaki ate animation ifo tosala wana ndenge moko mpo kosangisa bato wana tu mpo baza bagrand elo nini ya Tutu Kaluji oyo ovanda erespira oyo ebele oyo ozala soki oyoka ngo olobi te vie atravailla mama ayaki banga moyo ayayo yayangetwanga kaneta donc omona babiloko wana donc édifianga nayokana tala balinie animation chanté mpo omoni sera kala bavi na to bazosala animation mais animation moko eza agressive mais vie Kaluji aye adose yango donc asali animation eza lokola moto azoyemba donc eloko wana esalanga eloko moko boye donc yo approchaka bato bareportelo quelque chose oui mais na vie il faut approcher moto areportelo quelque chose eposi approcher moto areportelo quelque chose te ça ozomikunda obi ozosala nini soki olide yo olobi ke non yo na vie na oyo obeta porte ya motu te mais eloko nini siko ezangaka yo mpo ovandisa orchestre na yo comme des garçons evanda lokola baorchestre bato nyonso tomona mpo tomona mpo baorchestre baquartier ebele eya na baquartier oyo epanzana nango a part wenge ezalaki orchestre quartier oyo erésista ti lelo ebimisa bana mais ebele bato baya baorchestre baquartier ebele neti bacollège de noble wana ezalaki orchestre moko boye neti kaka ya moto moko basangana epanzana nango parce que yo eloko nini yo osalaka mpo orchestre evanda mpo orchestre na yo ezobima te jusqu'à maintenant depuis 2013 eza dire à quoi eza kisi oza nango te mais osala miziki mpona nini kasi Palindo esenga fort
Bon, qu'est-ce que la musique est à la raté? Bon, heureusement, à jouer au bétabal, et bien, tu sais, la musique est ça travail. En plus, adage, je me laisser le temps au temps. On a apprécié, on a appris, mais on a apprécié. Donc, on a vu, on a vu, on a salara, on a apprécié. On a maxi single, on a préparé ma teka. On a dit, maïle, on a tout. Pour la rolling antenne, bête, l'eau, moi, bimi, et quelqu'un inaperçu. Jamais. Pour la bima orchestre, et c'est un soutien, c'est un moyen. Bon, on a compris dans ma campagne, il y a un quartier musical au matin, mais on a s'imposé pour nous commission quartier un peu musical. Pour Baïbi, trop mamarambou, il y a soutenir la musique, et ça trop dans la cité. Soutenir trop, leader. Au bête un concert en plein air, na l'évêque, tu te batomda. Au bête un peu à son âme, vient sur Pacheli. Au lieu de mon belé. Sur bête concert quand a Simon lier à mon partage na baninga bien te yango ni noka ba mission ni belé bakinda rolo baloba na ba pemben. Yo za mo pandi sangot. Lukata mo mon musicien les chapeau na ba musicien pe bazana ba orchestre, ba mususu pe bazo beta ba uta na centre. Na comme des garçons. Ah ça peut succès na mboko. Bazo beta na ba groupe mususu bazo beta. Lukata mo ko tuni obita. Yo uta na orchestre les chapeau aso de mbongo concert amela mutu mbongo. Tuna bomba ebisa yo. Moi je partage avec tout le monde. Beto luki muta bureau na ngamo orchestre tuni obita les chapeau azu mbongo amela rabino. Yo liaka na bata bureau no ba air keli batinda ko na derrière ba air keli kele bamba ba kader njibu ba mateka ba te belé ba lunga na orchestre pour na bango. Ba te belé ba lela pour na bango orchestre vanda raté. Omoni tango zo sangisa milimo batu. Mutu na mutu aza na place azo bimela. Éducation de dans la famille, yo za éducation na éducation na MP4 grand caméraman aza une éducation na. Keli pas en éducation, j'y passe ma tête à l'éducation. Aujourd'hui les val na Paris aza na makam éducation na. So tango yo za papa zo sangisa batutu. Est-ce que bando landela bango partout akei akenda iso ba kina kala akemela akebo yo bando landela partout on s'est déconcentré. Il faut ça concentrer. Mais on n'est pas dans un partage des ala raté. Nous avons tout bas dans ce côté 50 francs au Cabot, 5 francs bisotou. Pour Moussala et Tambola. Jamais nous avons un grand de thé. Jamais. Plus jamais. Si quoi leader na kulingana tout na ono nilo moko. Musique pour nini et Tambola trop na kuboya. So tali moi mikolo musique et Tambola na kuboya. Pour la musique nous tous là ah ngana sina lo ba kiuza animateur chanteur ba tumisu bana ba TV ba oboya ba yoki o animaki mais ba yoki te place yo yimbi siko pour na ko confirmer est-ce que moi tu as quelque chose là côté mongo pour ba tu ba confirmer si c'est vrai que vous avez vraiment chanteur animateur ah bon ça mondo ki na biso to boya raté mon il a yanga moko be na yemba oh yo na capacité ça là yo ka batutu oh. Mais être un musicien, il faut être polyvalent. Jusqu'à ma première fois, il m'a l'écolo. Dans sa voix polyvalent, mais tellement voix au Isalara, voix base, et soit voix fondamentale, donc première voix. Dans la robe, la première voix, mais dans sa polyvalent. Pour nous tous, on a aussi un chanteur, on a un l'écolo, on a un chédé, on a un l'écolo, on a un polyvalent, mais voix fondamentale, c'est la base. Et le rabat l'écolo, moi papa oui m'a eu ça là. Moi papa oui m'a. Soki bomoni ye na nzelara oh soki bomoni ye na balabala un bolobelani ye ngaya wana kozela mama ye bolobelani ye ngaya wana kajwera oleo elegeli na yo Maria Valencia esamoli na yo Maria Valencia et c'est qu'elle n'a yo Maria Valencia c'était JB et tamol na yo Maria Valencia comme un grain de diamant dans le désert. Amour, je t'avais longtemps cherché son succès. Ouh, ce soir mon cœur me souffle certaines mélodies pour toi Mida. Mon âme acclame ta beauté, un chef-d'œuvre divin. Embrasse-moi, tiens-moi dans tes bras, mais dis-moi pourquoi. Merci beaucoup, leader. Koyemba vraiment na moni pena ke koyemba ezali. Na lingi na tuna leader. Tango
otala la musique yo beta ya kala musique ya lelo musique ya ba jeune o ba ya lelo yo sikoyo genre nini ya musique oyo moni okomema apport nini yo moni okomema ya sika na kati ya musique na bana poto ba olanda yo pour ba comprendre que non eloko nini yo moni ya sika oyo komema tango yo bato ba yo ka disque na izaneti nini bon pour la musique ya sika ezalaka te ya kala ezalaka te pour musique eza vaste musique ya monene vi nanga wazekwa moko ya bongo aloba musique eza ebale oyo aya na sakombi basala nini atoki oyo aya na ekolo atoki oyo aya mpe na tono donc nga port na nga na musique rumba ebetami trop faut moderniser rumba naza fanatique afali te oubien affaire te mais coup de chapeau na vie na nga fali pourquoi pour la musique nazobeta rumba mo so disque ne mo auto bimisa na ebite komba disque yango suni ni oh rumba te disque na beta ezaki obaki te nini tokos na yoka so nazoka na wa guitare eza odemba maintenant nazoka bâtiment nazoka musique mususu à part wana nga esalanga bien bon zela moni na comprendre que non ba musicien ba jeune lelo bokaboli ba orchestre yo opesi mena tendance na yo oza muta fali pour yo za chanteur c'est que faire imba mabe oh mais moi je suis bien habitué faire imba mabe na ko bimara na libanda bande obetanga mabanga o mati ba mona c'est que waza ndokube ni faire grand chanteur wa faire pour faire azo reconnaître que fallait beta rumba mais ozo lo bageno on fallait ça va oh abeta rumba tendeni e ko banzembo ozo beta o disque na ozo beta après tokos disque ne ozo beta betana eza rumba bia rumba eza faire beta odemba fallait betara chacho pour auti na nini na monde chacho mais so na nepe chacho eza na kata odemba yora nzembo ya fali mo bona kanga ba titre na été na ba temps ya Hollande ba titre ba tout et pour pe na concentrer na mais yoka banzembo na yoka accompagnement base musique ça accompagnement so ka accompagnement kama eza odemba ya veru tumba mona ma accompagnement tanda do den nous ont confirmé qu'il fallait y musique oh ay ba musique te pas passer plan na musique na masala ba plan na sala mais ba musique ne bino bozara bolo ba boye pour fallait tia yoka nazara na besoin na besoin na tenga nzambe da soutenir nga grand prêtre wala ki ba prêtre tout grand prêtre nzambe nazara na sima muta soutenir mta mokili na sens grand prêtre nzambe da soutenir nga mais ozo reconnaître que non fali na faire moi rando ani zali mikolo na makambo wana pour faire azolo ba yango bien azabi aza roi ya musique ya rumba ya Congo Jésus fali alinga boya yango mais yo za chanteur oui pour le baba pour tout bako comprendre tant que chanteur ba bitin garçon pena lobi ya solo pena côté na ba balano ko lo bani mpona yesko so aza roi ba vie na biso ba jibe ba vetsone to cha bango ska ba vie rambo to cha bango yeso aza roi c'est bon baba na ba peuple na e na ebité que les mamans sont mabe so grand cordon na ebité so na mabe so ya sa roi Joseph Kombo ah grand cordon Joseph Kombo so na mabe ya sa roi c'est que ba JB ba wera azakwa 5e génération oh et bon ya ta 5e génération te aza orchestre na ye ba on ba fali orchestre bon ils ont 5e génération bila belela ngoti orchestre ça c'est la 5e génération c'est la différence ya marambo bien orchestre na bon na habité mais bango na la tête ya train ya orchestre et ça te ba musicien na bango et ça est mon leader yo za génération bon on est na ngolo ba ninga na génération 5 on est 5e génération en vrai dire ah oui on est ma vraie génération 5 c'est moi yo za génération 6 pour ba fali baza na 5 génération 6 nga c'est na beta na génération 5 il y a qui sinini orchestre na banana en génération 5 wana fera c'est pas nani vetsone fala c'est pas nani virambo parce que génération 5 ni bon ya wana ngadi abiso to na génération 5 so génération 5 ni yo le yo télé mais la pena que Jésus de nuance asa Jésus de nuance na rumba donc yekate azana est bon chanteur alo baté kaza roi ya rumba alo avec Jésus na binon ba yebi Jésus banani Jésus ba musicien na Jésus Jésus na ngande et banonde asa wa bosa lo mo faire okanga mongongo na bana poto ba security nga fait ça yemba ba grand calé mba pépé calé ça nga faire je t'en ai ma grand calé
yemba tabulei yemba pepe kale na comprendre bana poto nyonso ba comprendre ebi ke na kopesa mbote na ngai na bino nyonso bolanda nga na bi Bovik Fwamba Bovik Fwamba na pesi mbote Bovik Fwamba na bosanité Angèle Moussoeli Makizembe na Londres Pasteur Francis Lola na Château Rouge na pesi mbote na ebi ke bolanda ngai donc bino tout bolanda biso en couleur des artistes ebi ke émission ngande za la kitoko leader les chats tango lo babongo na lingana mekampe ko omeka un peu ko expliquer na bana poto tango boy faire bongo to ko eza ko résister te pour faire pe auté ko beba na Robino mais yo pe awo ucho boya Robino za chanteur te mais faire alobaki le loba wana ke pona ye Robino aza chanteur te donc côté na boza moi même le loba mais toza même le loba te total la musique naza musicien tu n'as pas na parler fona tala nini natala ba collègue nanga natala oh beti bien te oh beti nga tu bozolo bana nani yo tcha Robino tcha animateur to o tcha chanteur jusqu'à présent non et patin la chambre ta malonga non c'est la vérité mais animation na kwa kene animation babilo na betaka babale wana d'abord na comprendre tellement comment ba jouer babilo ne wa imba babale ya animation babale babilo mo beta bale wani na ebe pour nga za animateur na convaincre ngati na mambo chant masa na vibrato a convaincre nga beta nzembo na sepela na vana pena tena bi oh ya yo ça va ya lobisco boye po yo boya ye ndinga ebisaki feri po fera boya ye kaza chanteur te ba mekano kokota na YouTube batala nombre de vues nini oyo soki ya bwaki chanson na ye salaka so abwaki générique na ye animation chanson na ba chanson na ye so bwaki logo na ye chanson na ye oyo po fera lobele mamba chanson ayebisi feri tala na YouTube obeti okomona chanson na nga o izo sala déjà ba 2 millions de vues c'est combien mais yo koko sala yango te parce que yo pe o confirmer que na minute o po ba confirmer musicien et ça YouTube musique et ça YouTube te ton grand ouverendo et ça moment lelo yo kana opposer question on a répondre ton ouverendo bana musique YouTube et ça là ton ba gang kali ba disque YouTube et ça là monde développé to boyité YouTube c'est important pour tout ça dans le 21e siècle makambo YouTube ba CD ba ko mona ba CD te ba ko chama na ba CD eza sur na valeur te ba ko chama na YouTube ton musique banda YouTube ezala te au cause na azwa disque d'or ana 2 millions de vues azwa disque d'or azwa disque platine so 2 millions de vues en importance donc OK on a bezala so 100 000 exemplaires ba peso disque d'or si ko yé 2 millions de vues ele guide ya combien de c'est mbongo fali pas ça ko appuyer en autre fali pas bi que non on te bateka su ba mbeteka masu bote comment te comme la ligne to yebi et comment te kana la ligne to yebi mais ezate ka critiquer vie na efere que c'est non ba vu ba disque faire ba ça c'est Robino betango to le bana peut to za la série faut pas boya moto na sentiment vandika boye po betelo no mo bana ba mo te to boy te félicitations Robino ba générique na yo ezobeta nango to yo ka ngona ba terrasse to kendara be kala o le ka o mais ba chanson de yo côté no yo ka te ngana pas tenter na mambo chant non lo bango na pas tenter le batom na vocal ne montant ça pas ouais mais et pas tant on a pété mambo chant rien mais pour ba générique ni ba animation là na ya boire à nae à boire mais à boire o le kangate ako boire ndo le kangate mais ya boire biloko ekanga ki ça et ça makambo tam spécial yeto mona ba ela ki ba ibi ba po ba kenda ba ne ba de orchestre ba bika les chazala kuna le roi les chazala muta ba cri asala ba cri ba iba te dati na moi petit moi qui nous la lecha ibi tam spécial yeto olandela tam petit moi pona na masina na fin fond kuna crinae aux animateurs aux chanteurs mais to pointer no côté ba animation tant otala et pas ferré otali pas fali otali pas Fabregas otali pas héritier otali et pas ya kabose otali pa ba Gibson otali na ba wenge na minute oyo pina pona yo animation na ngwa simbiang na temps oyo nani pena orchestre ni yo pena onza pena bangonde pena animation bon ngama na temps animateur oyo à part autant ba betolo ngaba vie ponga animateur ngaba c'est à part ba vie ya ma sana brigade j'apprécie beaucoup ces gars mais na ba orchestre oyo za na ba wenge brigade oui mutasila bongo mutakenda soki wapi ngwana ayana banze momombo ya basalite ya ben poli na bitu supuni ba mizamboko so basili fo ba yakana eloko ezanga sens brigade na lobi pour nini brigade c'est un grand animateur mais ce qu'on a ba groupe oyo nos questions posées ba groupe oyo lobi ba orchestre na ba totanga sans vous mentir na za la ingrate hein mutu azo epater mo mke eza garçon bo e pa wera auto bo bisque ba auto masika nani comment il nani
Wazala na nini mambo Vodacom. Jamaïque. C'est Jamaïque. Coup de chapeau. Moi ça n'a coup de chapeau. Oh. Yo mana okio. Moi ça va. À part venir biso jante to tient na makambo na te. Il était mais dans l'orchestre tikali Jamaïque à part ve janta. Pour pas dans l'orchestre ambulance auto kangisa batuna diema au mona été ambulance. Kunza koda zonge pas faire ngaba ngana biso oyo dayoka na litoi nanga. Oyo to ebisa o ngana yoka na litoi nanga na so ebisa. Oui manivo ma kunza odwana. Attends, pas chanteur. Ngana chanteur animateur pour le bar. Ngana ndemo na bango te. Il faut que tu lipa place à lipa. Nguba place à nguba, mikate place à mikate. Ngana animateur chanteur, bon bah animateur simple. Ngana chanteur animateur, bon bah animateur simple. On dit mabile bongo sele ozoboya e. Scram, papa ma passe kanga mokilo. Na boya sele na boye ne, na boye te. Na boye sele yote. Polongo lika janta. Mais c'est là comment leader. C'est là comment leader te. Il faut leader mais tu on a kati ba animation. Na animation yo tuninga question ba animateur ba orchestre, c'est là ça son orchestre moto. Tu comment orchestre na yemo. Ya ngwana dona ko chaya wana te. Pona mona ka beta kana ba orchestre ba binga ka bwaki, mais non mona yemo te banda ba ole mo beta ka isila. Yebe aza kana lokolo mona bino. Te nga ye bon, to ba no be on va ten le kinanu. Biso batika na biso ba énergie sana nu boye. Basi la ba yo kana mateka. Ba ojuger ne mateka to mateka ebima ba yo ka générique ande ba ojuger masa na nga jide le tika pena yobi makambo bien oyebi ngo bien dombu la bundes na Allemagne ba na Allemagne ba yebi makambo na zo le to zonga na biboye wana biro no ti libanda pe na poto pourquoi pas l'état que moi na ma campagne est-ce que fina na ba famille ya bana ma campagne oyo yebi bana tongo otanga ba komona ba yebi otanga pe na que non aussi ba olande mission oyo ba comprendre que non bora sikizoya obi komo lango ezali mateka bora sikizoya neti banani oyo kosinga bango ba soutien ba grand oso teng ba komo na ba comprendre que non mono pena moi na ma campagne ba c'est belé mais to kotanga ta moi 5 tala kaka ta émission petit nanga sur ya metelezi na Washington vient en édition babaka Benzino Christian à partir à Dallas Rodi les Valois na Paris Christian Moniere 100 000 fois prêtre yo ebi ma solo yo ebi ango bien pichumbu le bareko trésor mbutu pino mbutu sepelage bino me makambo Karim Kinkela na Paris ser na nga yo ebi mental bien oyebi pe makambo lobaki ve na nga resort Kinkela chaque Kinkela tout ça Kinkela vie yo ebi. Merci beaucoup. Leader wana bayayo siko bayayo wana tutanga bakombo na bayibazana Kisasa na bana poto ba Hollande biso lokwa Espérance bongo la patron en États-Unis na kobosa na ote yo zapena mutim Prince Yaweli Mystère Versace makonza bilamba Mystère Versace na bosa nyote Prince Yaweli pona ni no tala olobati Prince Yaweli Mystère Versace aux États-Unis Prince Yaweli bazolela maître 17 aux États-Unis les grands champions maître 17 aux États-Unis boxeur à monene maître 17 aux États-Unis motema mama Bibi Nadine donc yo zalaka na biso na bosani yote venanga Dej d'Eric Amani na Londres donc yo zalaka na biso donc Baxil Kitoko na Londres Baxil Kitoko émission na bino yango oyo bino bolingaka leader bana poto o ba la biso na minute oyo o ba Hollande biso Yves Ndakwanzambe Fondation makambo ngoyo couleur des artistes le belarande Yves Ndakwanzambe ba ozo sala makambo ebele na ba orphelin azo salisa ba te belé a Hollande pe mission oyo bazela nini pona comme des garçons ils ont préparé nini na année oyo ndenge ba confiner Sidi Boye tozela nini leader. Ah oui, grand pays. Corona, on peut saluer ce mois retard, mais bana poto, et là on a aussi un bino. Tout ça musika, bamsou 8000 km, bamsou na ebi côté ba moyen calculer ça té. Mais on a promettre bino 2020 et au vide té sambozo maxi single na bino mateka. Pour babilo autour déjà si na lamba déjà va générer quelques chansons. Et c'est quelqu'un loko moko na zo bien on tswaka. On est en 3 minutes 30 secondes. Les animations. Animation dans bino boyebi ngala bana musique na animation bana poto. Boyebi chanku ba msubo debo kenda. Boyebi utekele chakoma oyemba boyebi le chabana musique na animation.
Pe on a solo na ve na dadi kindundu pour pas mado ay bisinga bi petit na ngai koyemba to boyite mais animation de makambo. Il faut ça l'animation pour yango découper sur makambo. On a bête na manteka pour manteka na 3 ils ont 2 génériques na 2 chansons. 2 génériques na 2 chansons, chansons, 2 génériques na 2 chansons. Oui. Est-ce que cause moi extrait à chanson moi chanson chanson moi on a embelli Dombula de Bundes titre na moi mbila ba mu contacter. Moi extrait ko na poto balinga bayoka moi eloko ngo moni poto teveza radio. Mvula yebetelinga mvula ya makambo. Mvula yebetelinga mvula ya bapanse. Mvula yebetelinga likolo muluma wani. We yo 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 yo. Nazolela bolingo nanga. Nazolela dombwila lokola moso alelaka Yesu na makolo. Maya miso ekokita wo 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 wo. Basusu basepela mvule betaro. Basusu kana na motema mvule betate. Bazolela po bazali pembeni adienga. Nakwekozinda ho yo 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 yo. Travaillez, prenez de la peine. C'est les femmes qui manquent les moins. Na beta libanga pote na zwa monsolo. Na motoki na yonde ozwili futa. Na balaka bibie, oh la vie est belle. Maloba mangre malesha. Ils a bien leader na sepela pena chanson mo jimusu na répétition na yoko e ma chanson mo pourquoi tu m'assassiner. Pourquoi m'as assassiné Israël Bolem. Sikoyo contenir obebana na yo na batu. Obebana na Christian Isaka ibanda na Israël Bolem matizaki na Christian Benzim. Siko asola bien te na mongo ozu so changer. Oui ba comportement zala nango o tout ça batu na ka ba mitu. Pour Israël Bolem aza boni na bo na chaîne no. Ay ba gizaki chanson na yeti. Ya. Parce que tant on bien batu ba ko bengo na ba poto ba bi yemesa nga chanson ana o yuto yembela 2000 na siko apesi mbongo kolongola pe 2000 tonde. Gakordon. Mutu na da ako beti sanga bon omoni musique ndeza na mutu to aka na chant au proposer mutu tout comme na na chant na proposer na bi apalindo nzembo yango na ina yembela otali so omoni yango eza na ngo yo sepe na ngo te santé oyo ngalinga botenga linga do beti na nzembo ta ligne mo ana otenga ba te bon na meme na ligne yo nettement c'est na chidene na betele migolo tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon cœur, mon âme. Yonde motema nanga elingaka soki na moni ote na mona qu'enfer sur terre. Tu es mon amour, tu es mon amour, tu es mon cœur, mon âme. Yonde motema nanga elingaka soki na moni na mona ka paradis sur terre. Confiance ba pesa kazabolote. Na lingi yo na poni ozala mama ya bana nanga. Kanga matoi na bioka yoka etika pena. Fungula miso na bafital ba jaloux d'amour na bolingo na biso apalindo. Maître Boje si permettre na leli. Donc omoni abisinga lobi les chanelings c'est mon pesa na ligne mon atena bi te mo ba rumba mzee beto na migolo. Ba rumba mon terre à terre. Mon ndamba ni na lala ki na bité na bité. Ce photo bête rumba modernisé. Que eza rumba muto ko ata chinoise akoyoka mayoki mélodie chinois moko akoyoka pe mélodie américain moko mélodie ça bien c'était kato beta to depuis ba vient na biso lo ba na odemba biso beto za na odemba te il faut panza musique. Merci beaucoup leader Lecha. Nayebi que Youssouf Poura dans Afrique du Sud ba Hollanda biso Bovik Fwamba donc na pesi bino ba mbote na bosanité volant yilunga pe Hollanda biso Angel Mosoeli Makizembe Fondation da Kwanzambe Yves Fondation da Kwanzambe donc fondation de salisa batu ebele leader batu bayoki ba chanson za nango batu bayoki koyemba po koyemba pende za di ba chanson za kitoko makasi olobi oza dan na excusez olobi déjà oza na studio eza déjà okomi déjà na suka est-ce que bato bazolanda biso siko balanda émission samedi o na YouTube na biso HD la Congolais TV soki balingi oyemba pe bango ndenge oyembi ba misusu po bana poto rythme s'est changé et ça il faut fali donc na poto ya subunguti na poto commission mutayemba danger antipe bana ndenge bana ma campagne batali obo ba robenga ba koloba donc ole karali karné tourne couleur des artistes et ça la bien siko est-ce ba ko ipe ko ya ba ipe ko benga ona nini po bazwa yo na numéro mo ya WhatsApp to ya bureau na yo to ya yo oyo kosa ke bato poto baluka yo bazwa yo facilement po yemba pe bango
na disque ekoya est-ce que bakokosa ndenge est-ce que eza trop tard to nde eza trop tard te mpona nasali badédicace te générique instrument ebeti na nasali baanimation te déjà na trop tard te songo ozwa lesha obeti plus 243 81 58 20 424 eza numéro whatsapp na ngai yango wana plus 243 81 58 20 424 songo oluka nga na Facebook obeti kaka lesha fupa omona lesha omona makambo tu ezali wana mais eloko mona azosenga na bana poto bana kishasa batoxique elenga masa na atma bakris kiambe bakwashikanza naosenga bino il faut tozala nde bomoko balobi mosapi moko esalaka nini esokolaka elongi te rodrigue levalwa depo kenda antony lumbala peti na ngai mbongo yango na tiriki ozoliaka yo moko batarsis héritier héritier na suda luboya masa na ngai lesha eyo ti bolinga te lesha yango akomi lokwa Michael Jackson apres abite wana motu na biso te tobanda na pasi boye fo bosunga orchestre oyo babi mosapi mosokolaka te prêtre baza ebele kotuna macampagne baprêtre bazali mais balobi avant ye mpe baprêtre yo mo efosala nini avant de sauter fo reculer d'abord yinga mo na reculer nanu mpo ntango azosaute na ye bavie basala nini baaprecie bapapa na bino bagentini ngobilo obetaka bango porte te gouverneur gentini ngobila vie na biso obe minako papa obe minako nzala njoko donc baza ebele tokotanga bango ate ebele mais tozozela no makambo esila so esi ekomi papa ingele photo donc wana papa na ngai nabetaka donc soki manifestation na ye ezali ayebi oyo afandi asoda ya makasi bamama sylvie napesi no mbote bavie na biso adolphe donc mbote ebele mwana bino oyo lesha bosoutenir maître bodien ben badjogo lori lokondo benoit kelekele bosunga botika te makambo tokena otina suka maître bodja loba lesha kende na makambo otina suka salon maître ken tolemba te tokena otina lifo bo ata bino na poto bobwakisa biso me na kini toza na bato bakosunga me ekotika te. Merci beaucoup, bienvenue Liota Pazolanda biso, bienvenue Liota RV1 makambuka likola makambu donc makasi po nga nangi nasukisa na ngai émission komi na suka po eza makambo ngonga nga nazosala dena nazodenoncer des émissions na ngai na otika lesha manundra na ndenge kaka makambo ezalaka aclôturer biso na pourati assassiné après akota quelques animation na ye na mabanga oyo kotikala na mutu nga napesi nano mbote na nga na équipe technique na nga mobimba o bas vandisaka émission aux couleurs des artistes ezala quoi. C'est lui qui boude na kaboudé, c'est Christian Palundo qui parle. Donc na pesi mbote na bino nyonso bato bolinga émission na couleur des artistes bino tout bo en États-Unis boste na rabiso na numéro 1 ya chaîne o mutafuta nga ki toko ba confirmer utoleka awa na yo moko la patron na Espérance Ebongo la patron na mwasi moko donc mbinga na bosanité une américaine au Congo Arlette Zapembe une américaine au Congo na pesi mbote maître 17 aux États-Unis maître 17 aux États-Unis na pesi mbote maître 17 aux États-Unis motema mama bibi Nadine na bosanté colonel Edgar Manzela na Pointe-Noire colonel Edgar Manzela na Pointe-Noire yo bosa na biso te donc ozarana biso kitoko makasi na bosanté ko pesa mbote na Kelly Ebamba ya Marlène Mianda Kelly Ebamba ya Marlène Mianda na bosanité ko pesa mbote na ngai na Kader Njibu na bosanité ko pesa mbote na Vola Ilunga na bosanité ko pesa mbote na Angel Muswahili Makizembe bébé Makizembe Bea Makizembe Sambale Makizembe famille Makizembe mobimba na pesi bino mambote Kempia na Makizembe na pesi bino bambote émission na bino couleur des artistes to komi na suka na pesi équipe technique na mobimba cordon na ngai Joseph Ekombo Mangote mobala lekimos na tabanelengi na bosanité mon caméraman MP4 Kankumulumba o asimbi caméra whisky ushia na montage na bosanité et batu nyonso tout balinga couleur des artistes bo s'abonner couleur des artistes ngwana artiste na bino yeyo tulanda nouvel numéro ndenge toyamba batu misusu les chanatiki yo merci vraiment l'invitation na biso ndenge respectaki yango merci ndenge yaki to pesio merci na équipe na mobimba mais quoi ngoni tikali moi pourquoi tu m'as assassiné moi koyemba suka après moi mabanga nga pona nga na sirisi quoi. Merci Christian Palindo. Merci l'équipe technique Mobimba. Merci na HD, la Congolaise. Espérance Ebongo. Espérance Ebongo. Pendant ma émission, Maître 17 aux États-Unis,
artiste na bino yeyo Prince Yawebe artiste Prince Yaweli na États-Unis artiste na bino yeyo Arlette ya Pembe mwana ma campagne na solo mwana ma campagne na bino yeyo mwana ma campagne tolo ba ote bazo sekara biso bana ba bandal bana ba gita bazo sekara biso ma campagne na orchestre za la raté mais soda na bino azo bundela ma campagne azo telemisa benele nazo beta batutu wana o balobaka tozo kutana ma ba fara bazo betama mais bozo soutenir te bo soutenir mateka akende liboso na sa ba clip bien et ça la bien dombwila ozala kiwanga okomi osalanga mabe bolingo, pourquoi m'as-tu assassiné? Pourquoi m'as-tu déraciné? Pourquoi m'as-tu pétiné? Oh, yeah, yeah. Oh, bolem. Ozalaka kune pa yambanda double tranchant. Bayebisa baninga bazwa panini batikalanga. Israël bolem mena lukaka. Kuche oh, oh l'amour. Pourquoi m'as-tu assassiné? Pourquoi m'as-tu... Dans émission qui toque, on a sepeli, cordon, on a sepeli fort. Vous avez pas taboué, mais ma cribo y va ici cité. Pour Mikolo dans la peau et vous avez pas boyé y sous dans la peau. Dans la peau tout dans la peau. Dans la peau. Dans la peau ba maman dans la peau. Dans la peau. Dans la peau. Dans la peau, ma chérie, dans la peau. Eh, bah, yaya, na boutou, na pongi, soki, to komi, 4 ans, ne télémaka. Dans la peau. Dans la peau. Dans la peau. Allez, Simba, bonne musique. Yo. Biloko et télémi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na c'est plus fort, et ça allait bien. À la prochaine.